sera illuminé de gloire et de magnificence. C'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. À l'aube de notre histoire, nos ancêtres ont enduré le calvaire et trop de souffrances dans leur propre pays. Sous le poids des souffrances de la déportation, ils ont été tués. Ainsi, rendons-nous gloire à notre Dieu qui, à travers le sacrifice des aïeux, nous a légué la patrie Congo. Que vive à jamais Congo, la terre des ancêtres. Vive à jamais le roi Congo. Vive Congo, notre patrie extraordinaire, qui nous a été léguée en véritable don béni. Nous remercions notre Dieu. Nous avons vu sa lumière. Qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Yasolo bandeko balandere de télévision Kimbangiste, la ratel qui la voix du kimbangisme, mbote nabino banso besika bozwami. Yasolo ndenge zali bomesano na biso pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Lelo émission na biso masolo tokolobela likambo yo pambate tomoni yango bato mingi batali kolobela bakolobelaka loa mais loa bayebite ezali nini pe ezali sika nini makambo nini elekanaki kuna yango wana na mokola lelo na kati na émission masolo ngande kona bino papa Lambert makwemimo na monaki malamu to solo la lisolo ya loa nde na lelo na kati na émission na biso nde na masolo soto kozwa na lobi yango l'apparition de papa Simon Kimbangu à Loa du 29 juillet au 5 août 1952. Il y a seulement papa Simon Kimbangu na kosenga na biso nyonso tozala kimia pambate likambo yo batu mingi bakoyebaka yango te pe batu mingi bayebite na kati na lingomba yango na kati na émission masolo tokoyaka kaka pona na tina mususu te pona ko betela bino masolo ya makambo ya salamaka ya monene ya papa Simon Kimbangu. Lelo équipe mobimba ya kati na émission masolo ko banda na ngai moko papa Lambert makwemimo pe équipe mobimba ondenge to kosala kayango ko banda na Regiti epai na se lelo to kolakisa bino monena papa Simon Kimbangu oya lakisaki du 29 juillet au 5 août kuna na Loa oyo to bengi yango na thème na biso apparition de papa Simon Kimbangu à Loa du 29 juillet au 5 août. Na lingala boyeyi ya papa Simon Kimbangu na Loa après liwana ye ou bien mbonokono a papa Simon Kimbangu kuloa ya solo ndeko na biso papa Patrick Mongo oyo azana biso na kati na caméra na mokola lelo oyo akosalisa biso na mokola lelo yende tokokabola na ye masolo oyo na mokola lelo pe tozwi ndeko na biso papa na biso oyo bokomona ye azali lokola Luc ndenge tokomona ka Luc na tangu na kala azalaki kotuna makama makolo Yesu nda komaka mikanda soki tokei na ba Bible na Nouveau Testament tokomona makambo nini oyo Luc akomaka ye atunaki yango nde alobi biso sango malamu ya nkolo Yesu lelo pe na kati na bino na kolakisa bino Luc oyo ya biso ye pe atunaki makambo ayokaki azalaki na baboti na ye famille mobimba o bazalaki bamonaki pe mpasi wana balbetaki masolo yango wana ye pe akomeli biso mikanda toyebi yango mikanda liboso akomaki na lelo susu akomeli biso mukanda oyo tokolakisa bino na mokola lelo na kosenga na papa Patrick ndeko na biso yende alakisa biso papa na biso epai ye azali papa mbote nayo mbote mingi papa Lambert na baninga bandeko na kati ya lingomba na oyo bakolanda biso bazana lingomba te comme biso nyoto za bana mboka tokabola sango ya papa Simon Kimbangu na bato oyo bakendaka na Loa à partir de 1922 toyeba yango parce que ezali histoire ya mboka na biso na remercie bina mingi ndenge bokolanda nyonso. Ya solo bandeko balandira de télévision Kimbangiste tomoni ndeko na biso auti komi bimisa apesi biso mbote mais na kosenga na ye ami bimisa mpo ete bandeko bozali kolanda biso boyeba papa Lambert pe équipe mobimba ya émission masolo bayambi nani na
mokolo ya lelo nde papa nakopesa yo omi bimisa soki yo zali nani ba grade za nango na kati na lingomba pe ko sala kanini pe ba livre boni oja oso koma po ete bande ko zali ko na so bayeba soki yo zali nani papa napesi yo maloba. Merci mingi papa Lambert. Na ndenge to salaka o mission de ko sala na sami sato ya liboso zaka ya télévision ya mibale ya radio oyo seconde ya télévision nami l'accès de soso ngai nani ngai kombo nanga papa Nsiangani Simon tuti de tia nazaki mbangisi ya kamwa mikolo ebele na sala na lingomba na niveau enseignement na bureau de développement na niveau bureau ya éducation des adultes et des jeunes kamwa makambo ya mingi na lingomba o to sala na baninga na moya lelo naza mundimi grade ya munene o bapesa biso naza selote naza longité naza pasteur te du moins na django te jusque là na dina ni grade wana te mais ba activité ezali ba livre ngana so comme déjà o yebimi o ya misato mais za ebele ko bimsa mukaneza ka kama mindonde bele ya liboso ezaki les éphémérides bima na 2004 na malo yonde na yoko bimsa apparition ya papa Simon Kimbangu na lowa ou bien boyeyi ou bima ya papa Simon Kimbangu na lowa après liwana ye una kikongo ngizulu ungaikulu umbono kona papa Simon Kimbangu ko lowa ko nimalolo folwani mon 1952 donc voilà ndenge tuninga na répondre na question na yeso inga na nani mais na kansi bato mingi bako se reconnaître que ba yebinga kwa ke na mona rasu mingi te mais nazali merci. Ya solo merci bandeko bouti ko landa ndenge nini papa na biso papa ene Simon Ntiangani ndenge auti komi bimisa moi to kene susu molai ezali te pamba te ndenge na uti ko lobake ya komi mikanda ndenge makambo ezalaka na kala yango ezali kozongela na mokola lelo ndenge na uti ko lobana mino ya Luc mais lelo to kotuna papa Simon tokoyoka ka batu mingi bakolobaka loa mais bayebite loa wana ezali nini est-ce que ezali mai ezali kombo ya mutu ezali mboka ezali nini yango to sengi na yo lobela biso nanu situation géographique ya loa soki ezali nini ezali ndenge nini to pesi yo maloba pona bandeko na lelo loa eyebani eza localisé géographiquement esika yango ezali. Mais na tango wana à partir du mois d'octobre ba gouverneur ba fandaka réunion conclave pour ba décider sigani ba utinda batu après mokano ya liwa papa Simon Kimbangu ba kitisa yango na roi Albert lo en tout cas yebana kité ti tambo ko bimsongo na mazangungu ba muso balongwe boma o batenda na boma te ba yeko kanga ba ko kutana na mazangungu na papa Simon Kimbangu na batu mususu ba zwaki bango e pa ko kende yebana kité ba jibango kana train bakena bango na Kisasa na Ndolo et puis na Ndolo bati bango na Masuwa bakeyi bango moko bayebaka pa bayo kenete ti ko kende baye ko koma Kisangani baleki bamboka nyonso Kisangani bakena Ubundu esika batikaka batu wewe bake ko yebake baza na Pontiville mais na Pontiville wana bakamaki batiaki bango na prison bakaboli bango ndamo balekani na papa Simon Kimbangu na lowa tango bakomi na lowa papa Simon Kimbangu alekani bato mosusu batikali na lowa wana mais bayebaka te lowa nini. Alors lowa ezali wapi? Lowa eza mboka ya Congo na province lelo na province ya Maniema. À l'époque lowa ezalaka district ya ezalaki ko dépendre na Kisangani province du Haut-Congo à l'époque ou la province orientale parce que Kivu nyonso à l'époque ezalaki ko dépendre na province ya Haut-Congo ou province orientale na nango ezalaki Kisangani ou Stanleyville na Congo ya leur wana tango bakomi na lowa. Alors pardon, lowa eza nini? Lowa eza misato na bato oyo baki koyeba géographie te o bakomona mokanda to kabolongo nani misato. Lowa ezali mai d'abord wana nde epesa kombo ya mboka mibale wana. Mai wana ewuti côté ya Goma, côté ya Lac Kivu et traversé ba Walikale, ba Walungu ti eleki ongoka ba Yumbi eko komande na lowa et kangani na mai babengaka mai ya Lualaba. À l'époque ba bengo mai ya Lualaba pour eux c'était une rivière. Yango nde kende ti et traversé Congo Mobimba
ti na mwanda yango ndeko yokwenda na océan na pa ya Congo na tango wana ya bakoko royaume Congo babengaki yango nzadi ya Congo, c'est-à-dire fleuve du Congo. Ba portugais tango bayeba yokaki mabe balobi Zaïre de Congo. Donc nzadi ya Congo bango balobi bango Zaïre de Congo, la compréhension ya bango ya ki portugais puisque bayeba ki Congo te. Alors tozana lowa ya mai, tozana lowa ya mboka mibale. L'eau arrive la rive est, où ils allaient que administration ezalaka, non, na ouest pardon, administration ezalaka côté wana, pendant koma et pas l'eau monsieur ezali faut que bateau pour koma. Mais kuna ezali ka ba police, ba nini comme ça qui district, chef lieu ya district ezali wana. Ensuite na kawana ba yoko sala kawana ya bankole, na moya lelo ba bengi Kamba Congo, so hôtel na ba livre ba benga o Kamba Congo. Mais ezali village ya relégation. L'eau a mis balende angwana, on est en rive ouest. Donc ce qu'on dit le Lubumbashi, le Kindu. Avant au comme côté au Bundu, na droite na yo, au comme na l'eau ouest, yaba Congo, na est, na ouest, au comme na quand le ville ya l'eau, ya Mindele. Ndenge ba kabola banani ngongo. Donc voilà. Merci ya solo bandeko to uti kolanda situation géographique ya loa binono subolandi soki loa ezali nini ezali ndekete ezali ntezali mboka ndenge ba uti kolobala biso yango mais papa Simon ya solo to uti kolanda yo to lingi to yo parce que papa Simon Kimbangu ye atikaki mokili oyo le 12 octobre 1951 mais ndenge nini apparition ya papa Simon Kimbangu na loa et se manifestaki. Alors, bandeko baninga ezali question moko ya munene ona lingala babengaka ya mutuya soki ezali likambo ya nzoto eleki ezala difficile yango wana eza très difficile pour nous comprendre parce que eza mystère mais papa Simon Kimbangu ye moko aza mystère et aza mystérieux yango wana babenge Kimbangu soki tozaki na temps tokoki koexpliquer na Kikongo Kimbangu ezali nini tokobenga sikoyo Kimbangu mais na Kikongo ezali Kimbangu mais tous on a temps ya ko analyser combo ya papa Simon Kimbangu te mais etali que Kimbangu ezali mystère ezali code ezali quelque chose de mystérieux combo wana yebana kaka na Angola na leur wana na tango ba koko na biso ya kala yebana ka leur wana montagne moko ngomba moko eza na entre Mbaza Congo et puis na droite nangozo kende côté ya Mwanda Matadi mo Kimbangu neo eza wana kombo yebana ka yangwana papa Simon Kimbangu azana ndoyite ndeko do lubako nga batombola kengani ye batombola yete parce que na tango kala déjà d'après ba document na tangi depuis Égypte komba Kimbangu ezala déjà. Alors il faut savoir depuis quand bano existait yangwana tango ba soto tangi histoire oto yebi ya kokanga ya bana musala papa Simon Kimbangu ya kokanga mana ye na bato balandaka ye parce que ya luba na manzasana ke bakokanga nga na bino bakokanga bino bakotina nga musika bino pe bokene musika pona musala oyo o akokina yete malamu a fanda atikala mais bato balandaka ye mingi bakanga makato yebi c'est bien que o bakendaka likolo 37 000 familles une équivalence ya ville à 150 ou plus de 150 000 habitants so de dire moi na 5 enfants na famille moko ezaka mo mbele. Alors tango akomi na Lubumbashi na 1951 ndenge toyebi le 12 octobre aye kotika nzoto mais atikaka nzoto parce que alataka nzoto yango na bato balobaka bino bosambelaka nzambe oui tosambelaka mutu mais oui tosambelaka mutu parce que nkolo Yesu soka yaki na mulimo nde toyebi te nkolo Yesu aza nani lelo le Bible mpe nde totanga te peut-être totanga o meta d'une manière imaginaire bamindele mpono kofaire croire biso ke nkolo Yesu azali mpe ya solo na tata nzambe bayeli biso photo mais photo ya papa Simon Kimbangu oya solo ezali donc mutu oya ye alata nzoto po aya abime pa na biso azala lokola biso to vivre na ye to mona ye to simba ye bakoko o basala na ye baliane ensemble ndenge biso leki na bapapa ndenge pe toza na papa na biso ya sikoyo mulimo santo toza na lelo papa Simon Kimbangu ngani toza kolia na ye bakoko na biso pe baliaka na ye bakende na ye makamu so oya sala bamonango yango wana eloko bato oyo oya kondima ndimi parce que ya question ya foi. Alors na Lubumbashi tango ya tiki nzoto na kati ya Lubumbashi wana tango bakundi ye nzoto na ye tango batiango na mabele le même jour bato bamona ye basoda bamona ye
3 jours après baye ko mona ye na Bible na ye mais akomaki mundele mundele tango Monique soda mundele tango Monique aza ko tanga Bible mais ayo nani d'abord azaki na moto et puis après abotele Bible na ye mundele wana ndambe komi mundele o abotlaka Bible ndambe komi mundele ndambe komi mwindo après donc c'est la Bible na azongi na ndenge azalaki mais makambo belé seulement na Lubumbashi bato oyo ba mona ye balobe ke mutu wana azande mutu mususu donc tango ya keye 9 mois après liwana ye il a fallu akene ko monana na bato na ye po apesa bango ba benga na Kongo nsiamisa a renforcer foi na bango po ba monake ba ibango fe ba yeba ke oui mfumo na biso akenda mais azali yangona akoma abimake pa na bango mais ba raison ya ko bimileza ki ebele parce que tango ya bakangi tango akeye alobi nanga soki nga na kena likolo kuna na kono kufa soki bakangi bo yeba ke mosala na ngilinge banda tango ya kufi alobi bo yeba ke mosala na ngilinge banda tango pe na lo alobi na bango mosala na ngilinge banda donc mosala ya papa simongo banda ka mikolo nyoso donc voilà n'avez pas répondre à la question. Merci à solo Touti Kolanda au répondre à la question mais tolingi toyiba vraiment amona na kindenge nini na batu na loa po ete batu ba yeba ete muto yo bozali komona yewana papa Simon Kimbangu pamba te Touti Koloba atika ki mokili le 12 octobre 1951 malgré tout atika ki koloba ke akobota malisusu mais l'air ya bota maki na mbalami satu na nkamba na comme papa Simon Kimbangu ne papa Simon Kimbangu ngani azalaki bébé mais bébé wala te mutaka na ko mona na loa mais yitolingi to yeba sikoyo ye moko amonanaki ndenge nini na loa ndenge na lobi papa Simon Kimbangu aza mystérieux comme aza molimo santo azali nzambe nzambe asalaka makamu c'est pas ya bato yo ekamsaka biso bato mais pona nzambe za makamu cité faut déjà imaginer que tango ya nzoto molimo ekaboni na nzoto na ye tango bakundi ye na mokolo wana amonaki na Lubumbashi te amonaki bisike belé pratiquement bato ebele o bazalaki kosambela na leur wana ndenge ba mama ba koko ba mbuta oyo nga na kuta ba mona ye ba yoka ye ba loba na mokolo oyo ya lalaki nzoto na ye kabonaki na molimo na leur wana bamboka bato nyonso bakimbangi c'est presque à leur wana du moins o bazalaka na molimo wana ba yebaka ke mfumu azali sote et ba nyonso pratiquement ba yebaki yango le 12 octobre que mfumu na leur na ba 15h azali sote alors mais seulement les kamomoko et salamaka na loa tango papa Simon Kimbangu nzote kaboni molimo ne tango zongi du moins molimo ne tango ezali puisque sikoya komoko mona na partout na molimo et ça il faut le croire ba témoignage ezali belé bato baza ko mona pe lelo na makambo aza ko tinda bato basala baza ko sala bato baza ko mona ngo eza ko mona na makambo salamaka na loa c'était quoi à l'époque 1951 papa tango keyi na bonzoto nalobaka toujours bamindele bakomona ke ndenge mundele moko alobaki nanga ke nga naza raciste na bamindele te eza question kolinga mundele te eza question vérité namona on dirait ezalaki complot ya bamindele parce que ntango bayoki ke papa Simon Kimbangu akeye baadventiste basalutiste bakitawala kitawala ezali secte moko ebandi kosala badega kote ya Zambie eye na Lubumbashi après mati ntango bakomi na loa batikali wana bamosusu balekani na Kisangani ainsi de suite alors parmi les salutistes, au Dobenga armée du salut, bango bayaki na uniforme na bango na ba lettre S. Mi balé. Alors bango tango baye, yango alobaki batindaka bango na l'état na ba catholique. Je n'accuse pas les catholiques pardon, mais conviction nga yimu na lobi conviction nga ezali bongo. Pourquoi? Parce que tango bango baye, bakutaki se bangole nyonso comme baye baki bangole kuna batakimbangu bazali, Kimbangu asa kufa. Bango baye babani koteya balobi na bango bino boza bata Kimbangu mais Kimbangu asa kufa bokangamaki awa bana bambule belé donc il faut déjà compter que c'est déjà la 31e année puisque bakomaka na lo wana en 1922 donc basi basali déjà 31e année ngona que soki boyoki maloba na bisote mongongo na bisote bino boko kufela awa boko bima lisusu awa te mais ça il le savait déjà depuis longtemps ezaki nouveauté mais
bato baumelaki mingi donc espoir ntango bayeke mfumu akufi espoir bato ebele ezaki su te fa na bango ekiti balobi na bango boye oyo balingi kobima awa na boloko na bango tosisa boloko na bango baleka na droite ngambo ya bankolo bake na droite lokwa mameme bamosusu bon oyo balingi ke batikala awa oyo balingi kolandaka bakangamanaki mbango baleka na gauche bango wana balandaki mpe basengi mbango bango nyonso bake na gauche. Alors quand il y a loi ekomaki en deux protestants na salutistes na papa sengi mbango. Alors bato kosambela mfumu nkeu to yamudede nkeu tele nitu muyo yezina mwanda muyo ya wona mfumu mais balembaka te du moins o batikalaka. Alors na juillet 1952 tata Mawungu ya azalaka nkole moko Mawumbu pardon azalaka nkole kuna kebi na bilangane ya loso tango azo kende amoni mukanda le 18 juillet atangi mukanda bi mais mukanda euti wapi nani ekotika mukanda biso za na mboka ba ekotika mukanda na bilanga ndenge nini afungoli mukanda tangi alobi loba na bato nyonso ngana yo yebisa bino ke ngai naza kotala bino basinye Simon Kimbangu bituni me ngai mfumu asa kenda ye mfumu kene okomilanga mukanda tikango na zamba wa ndenge nini biso nyonso za na mboka ngesika batika biso ya yebi pa tozalaka akamiti mukanda ngo abombi tango ajongi na mboka pe alobi eloko te mbala mibale kaka bongo na place wana kaka alokoti mukanda atangi pe ndenge moko kaka asalika réflexion ndenge wana mbala misato pe kaka ndenge wana siko tokomi le 28 butu ya le 28 tokoma le 29 mama Moseka Suzanne mwasi ya papa Lombwende John aloti ndoto azolota ndoto na butu amoni bato misato ba wiye mibale na mama moko azaki na mwana na mukongo oya ya liboso alobi na yeke loba na bato nyonso bana mobali na yo na bambuta nyonso bazali awa ke ngai Simon Kimbangu naza koya. Alors naza kokoma epa na bino mama ngota tango alamuki abengi mwana na mama na abengi mwana na ta alobi na bango ke voilà ndoto ngana alobi ke ngoloba na bambuta ke mfumu na bino Kimbangu aza koya tata Lumbwenda sunsu mugabi kombo na yo yeba ngondengene oyebi ndengene yo muto mona nyante abi ngana loti ndoto ngaite ezala sole ezala lokuta alobi asa atinda ki deja mikanda misato mais muta zwaki mukanda wana azoko pesa sango te na tongo balamuki wana tango ajisango papa Lumbwenda bangi akewo yebisa bamuta mama Moseka aji mwana na ye bakebilanga tango bakomi na bilanga mama Moseka lobi te boete mutema nazo kokakata befana zonga alongo na bilanga zongi bato balobi mais ndenge nini bilero boso bozongi la mwana aza akosi ke mwana aza malade alors que mwana azaki ni malade te bazongi na mboka siko tango bakomi na mboka mama Moseka mbala moko na cuisine koma yebeka oyamba mopaya akoya directement na cuisine mama Matondo Christine aza kosalisa mama na ye tango biloko ebeli akamati atindaki na kozwa basani na tango kutu bazongi comme l'heure ezalaki nanu comme c'était vers 15h mama Matondo aza koluka bacamarade na ye mpo bakende kosokola bakende kosokola na fleuve na ebale mais atala boye kuna akumoni mutu moko na kiti na chaise fauteuil na chaise longue afande mais mutu mopaya yaki awa mopaya mais sans que asala allusion na ndoto mama lotaki ayebisaka bango tu m'as dit à l'opposé sans que azala na présence d'esprit ase souvenir na ndoto wana mama tinde basani akomi na ndako apo akena na ndako munene poske na bamboka ezali kikuku epa mosusu ndako akodala epa mosusu tango akomi na porte munene atala epa aza koletela camarade na ye tata afandaki wana aza kotanga kama mokanda na fauteuil wana aza kobenga ye abi yo kende kobenga nga bino bakongo tango boyaka na lowa koya kotala bandeko nanu na kongo mosala na bino kobengaka bana naya kosala na epane estce yo yebinga nga na yebi ete tango azoloba bongo mama na na ndako na cuisine ayoki akoti na ndako aji basani aye kozonga na kikuku mama atunebe nani yango ozokolobela na lolendo nyonso tata moko afandi kuna aza kobenga menga na yebi te bino lobaka na nga lobaka na biso ke soki mopaya ye abenga biso tokende te mama gangeli abeni matoya abi yo oyebi te ke tango mosusu moto wana Simon Kimbangu mwana alobi mama likambo nini na kombo wana moto yo oyebi te soki bayoki yo bakokanga yo
Donc papa Simon Mango ayelaka bongo akitaka na bato ekutaki côté ya Kindu. Alors na lo awana kiti ayeti na maison de passage centre d'accueil ezalaki mutaki akiko yamba bapaya musala ne ezalaki papa Diki Kaweteko. Donc voilà ndenge papa Simon Mango ayelaka ayaki na mama moko amemaki mwana na Mokongo na tata moko komone Vincent mais papa Simon Mango tango ye kombo amibimiselaki kombo ya Ntumba Joseph. Tata wana ezalaki Vincent et maman komone Bernadette sauf kombo mwana ndeto yebite. Donc voilà ndenge ayelaki. Alors, est-ce que ezali kamosi? Ah, papa Simon Mango avant déjà bakende balobaki na bango tango bazaki na Mazan-Sanda na tango bakangi bango bazo kende. Alobi na bango ngai na kokufa na kozonga mais tango na kozonga elongi boyebi nga ekozala su wana te. Donc comme ayaki na elongi ya mutu mususu ba maman ba koko ba yebaka te papa Simon Mango na puisque alataki nzoto ne mususu ababa yo yeba kwenza ke yo ba circonstance yebila ki ba yebila ki ye ba circonstance za ibele. Donc voilà à reposer za mudlayi parce que question za mutu ya Oh no.
ekolekana ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ata mokili eningani mayele mabato esuki ngana yebieza mopepe nyonso ekolekana ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbami na nkolo ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbami na nkolo ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbami na nkolo ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono ikana yembela yezekoya esengo esengo olunga yembele ibalata rewono Merci à solo bandeko balandi tozali kolanda ndenge nini apparition ya papa Simon Kimbangu na loa. Papa Simon tolingi toyeba sima na yango pamba te toyokaka biso bana toye na sima toko batu bakolobelaka biso ke avandaki na bango du 29 juillet au 5 août 1952. Mais tolingi toyeba o expliquer biso ba jour nous sera du 29 ti le 5 ezalaki ndenge nini kuna na loa. Alors, du 29 juillet au 5 août 1921, Papa Simon Kimbangu a fandaki kat na bango. 52 pardon, a fandaki kat na bango. Seulement, comme elle a attaqué le Nimososo, au moment na loa bato belé babana yo kende kuna, bato mouino na mindele. Babana yo kende kuna, soit baké ko tala bango sous prétexte baké ko tala bango. Mindele va cueillir pour surtout l'état colonial, on a la bango, ceux qui
bakangami wana baza na banzoto malamu soki bazotraite bango bien, mais enfin ce n'était pas vrai, c'était pour soki te ne balingi babimisa bango raison bakangilaki bango eza baraison moko fallacieuse. Alors na ntango wana ntango ya fandi mbala mokolo ya liboso ya mibale oyo ya misato asengi nzela mpo ya teya parce que c'était un samedi asenga nzela ateya dimanche po mariage moko ya molengola moko ezalaki wana balengola moko bakote bato ya kote wana tribu ya kote wana il a fallu basala mariage mais bamuta balobi mutu ya koteya biso toyebi te soki akuti wapi soki azali nani alingi ateya biso mpo na nini tozalaki deja na situation awa. Donc il faut le comprendre aussi que situation toza nango awa baninga ebele tokenda tokabona sikoyo yaya koteya bongo tokabona soki mwa ndamu moke totikala te biso tokopesa mateya te. Maman Matondo à l'époque azalaki na 11 ans. Mais batata na yo mpo na nini baza motu makasi boye ngai mpona fona teya bango ya alobi na ya koko yo koteya bango na likambo nini nango bato bazali awa bango bandimaka na mutu moko bato mibale nkolo yesu na mfumu na bango oyo toyebi kombo te sikoyo yo okende koteya bango yo ozali nani oyebi makambo elekaki awa bango bakangama awa banda kala bato mosusu bayeba kosi bango tokabwana pona bato ya bapaya oyo bayaka sikoyo yo soki okende koteya bango bakopesa nzela te soki bakopesa nzela te likambo te tokotala samedi na bafandi réponse za koya te alobi bon nga nalobi na yo comme baboyi kopesanga nzela na te ya lobi dimanche na mariage na ndako nzambe bokokota olusu te mais botokota lisu ndako nzambe te mpona nini yo oza nani abi bokokota ndako nzambe te lobi mbula moko ekobeta banda lelo ti lobi kuna mbula ekobeta bokoti bokende mutu akokende ndako nzambe kozala te mama tona lobi donc makambo yo yelaki biso de yango yo kopinir biso yo oza nani mutu akwesaka mbula tata nzambe yo oza nani mpo okwesa mbula mikolo mibale mobimba. Effectivement ntango mama tondaki na butola ntongo mpo ya korejoindre comme d'habitude ntango abimika na ndako mbula ekomi kobeta donc mbula ebeta ntongo ya dimanche ti buto nango afandi na ye mbula mpe mutu mpe akende ndako nzambe eza te mariage mpe esalama te yango na bambuta ntango bamoni bakabe moto oyo tomoni azaka mfumu mpo mamikala mpe abandi kointervenir que topesa ye maloba mpo mamikala ntango bakutanaki na ye quelques jours après ntango bakutani mamikala ekoyebake na intuition na ye ayekobake mfumu ye wana mais bambuta balobi non ka oyo tozwaki déjà bokabole na bato ebele tobosana papa simo imbango tokosala su bongo te bon na dimanche wana na butu ntango baye kosenga pardon baye kocomprendre ke ezalaki ya lobi mpe eza mokolo lobi koteya biso landi wana ateyi bango esika mimonisaki ke ye simo kimbango alors maloba eza ebele mais nakotoreproduire nyonso ye alobi na mabe ngai nafandi kati na bino mikolo ebele boza koyeba nga te ya solo mpenza bobosani nga me ngai na ye ndenge nalobaka na bino na ye tokutana na bino na ye solo boyebi ke ngai nzoto sekende naloba na bino ke naya kobimisa bino awa na oyo bomoi na oyo bakufa nakoya kobimisa bino yango wana ngai na ye epa na bino bobosani nga mais nalimisi bino makambo nyonso oyo bosali nga depuis nayaki awa ale boyembelanga nzembo to bana oyemba na mboka amebimisi sikoyo ke nga mwana kimbangu nga simo kimbangu mwana bakongo na bimi na longi liwa na sina bimi mokili mobimba na dzu yango mundele akobima na mboka na biso kala te mundele akokende donc amebimisalaki bongo mbala moko akomi na tenu na ye oyo ya liputa abengaki yango 4 coins mpona je crois bato mingi 4 coins cardinaux en fait de sens nango yango wana ke bamindele ntango balatisaki tenu wana bayebaki ye te ke baza kopesa mokili mobimba donc abimisaki yango lere wana ke nalati 4 coins non papa pardon tenu wana elingi oloba 4 coins elingi oloba ke nazwi mokili mobimba yango alobi mundele akoyala lisusu na mokili oyo te na mutu akazala mokonzi na place na ye donc sens ya indépendance abikolaka na 1921 ya yango wana
Merci ya solo papa Simon Tiangani ya tozani esengo mingi ya koyeba histoire oyo pamba te bato mingi na kati na mokili et surtout bakimbangiste et puis bana papa Simon Kimbangu bakoyeba kavuma te ke loa et puis apparition papa Simon Kimbangu na loa na 52 mingi bakoyeba ka te ndenge nini abimela azalela ndenge nini akendela ndenge nini mais oye koyebisa biso mais papa Simon na yango le 5 mais azonga ki na Yesu ndenge nini azunzela na ye akena ye ezalaki ndenge nini pona abunga na yeli susu na komona na bango na nzoto boye. Non, ba circonstance ndenge na lobi omoni makambo papa Simon Kimbangu ko makambo ya tata Nzambe zaka na ba étape nango. Ndenge tozaka impatient, tata Nzambe azaka na impatience te, azaka pe na patience te. Polikamo ndenge ya salilango eko salamena na rythme o ya salilango. Mais biso likambo to lingaka le soki salami le papa lobi lelo likambo fo salama mokolo wana, ce n'est pas ça. Afandaki na ye na lowa wana. Après, na mokolo wana kaka na le mercredi le 3. Non, lundi le 3, mardi le 4. Si je ne me trompe pas par rapport à date, parce que nazana kanivate, on va retrouver mon canal, on va calendrier n'engon ezali. Tango te bongo. Albi sikoyo il faut na kende ko bunda bitumba, mais bitumba ngo eza makasi. Ngana okende ngamoko. Atelemi na ndako Nzambe na kati ya ndako Nzambe ati maboko na likolo atali na likolo asambeli aza kosambela abitata Nzambe ngai ndenge oyo tindaki mosala oyo tindaki nazokende ko libérer mokili mais etumba wana eliki munene nakokende na nani nakobunda ndenge nini mais cela ne veut pas dire que puissance me dezangaki mais alingaki alakisaki likambo oyo kotikala fo bato batikala yango baza batemo bazala po ndenge baloba na Bible temo ya Nzambe mutu temo ya mutu Nzambe yaza Nzambe alingaki bato oyo baza wana bazala batemo bamona makambo bayoka. Alors tango asambeli bongo bana 12 babimi bacercle na kati tango atali na sa moni bana sepeli albi merci nkolo mena remercier ya mingi ndengo pesinga basoda abengi armée na nga ya bana bango ndi bakene kubunda bitumba opesi bango yango ndengo opesa nga basoda na 1921 le 7 mai si on se rappelle tango asambeli azaki na besoin basalisi bamamikala batata ndangi bamamambonga batata mokoko ainsi de suite babimi ndenge pe bana babimilaki batie na kati asambeli bongo ayi bon sikoyo tozokende kubunda bitumba mais bitumba eza musika wapi bayebi te tango azoko sola na batata alobi na bana abi bokende soko bana bimika na bala moko epai kokende bayebi te mais bazwi nzela ekendeke ti na wongoka bake ti na wongoka papa Simon kolanda bango bakuta na wongoka kuna nde na mai alakisi bango mai esika bandi kosokola kuna nde bakende kobimisaka mwa kesi moko oyo babelge na biloko mosusu babelge babombaka mpo récupérer yango te oyo ezaka na Bible na kati wana Bible alakisaki na mbanzangu moke azaki nango na mbanzangu ekemona na ongoka kuna kanga yango bakende kotia yango na se ya mai kuna bakasaki tata Nzambe aza na miso te nzoka liso ya papa liso ya tata Nzambe yango na kombo na ye Kimbangu biso bengo Kimbangu na résonance ya Kikongo lelo me kombo ne Kimbangu, c'est-à-dire mystère, code mystérieux. Bon, donc bazaki yango siko ndenge nini Bible yango tango bake kosokola ya tino mwa kwende kosokola tango ya vandi na ye pembeni tikali na ongoka esika sengelaka bamnele bato po bakende Lubutu. Or Lubutu bake kokende te parce que na ngamu na likolo chute ezali donc bato ekoleka kuna te po traverser kuna tango bazo kosokola mbala moko on dirait batindi bango baluka eloko na sa mai wana baluki bango bofungola mabanga pa mbala moko d'après maman Matondo lumière moko bimaki na kati ya mai wana bayebi pa euta te mais alors lumière moko extraordinaire ezako éclairer ça ya mai sikoyo baluki kamwa groupe moko bazaki 2 ou 3 bakesika libanga batala bavuka libanga mabanga ya minene boya eloko moko ezala me moto longa mabanga eza te mokolo bazaki na Mbuta Gilles ya akeye alongoli mabanga alongi na mabanga tango atomboli bamoni kese tango atomboli teni babimi na mai Mbuta Gilles aseki baboite maboko eloko luka yango ya abi bongo etumba ngo tako buna wapi basoda ne mabanga na mai
bakeso na bomwana bakeso bazaki mitona ngwana kaka ndembi mabanga na mai basoda yo kubundile tuma ya ngwana bazikesi tango babimi bameka musesa na makiwana babimi na mai on dirait bazokotaki na mai te bilama bazaki na ngwe pola mais eza ko kauka pambala moko bilama na bango musu échanger comme na uniforme ya vert blanc tache moko mikemike ya vert blanc après badunzembo babimiti pasi pasi mongo ezala mudajili tango komi à peu près 3 mais babule abimaki wana ezaki na batatamboli siko likola mai bango non nanu te likola mai elika mususu wana to mais babimaki ndeni bazaki pembe na mai bazaki na mai badio sokola siko tango basokola tango bamoni kesi yango likambo bakendaki badio yango babimi na mai te kosokola esili parce que mission accomplie toki kolobela yango bongo voilà sikoyo bazongi na mboka bayokuta pasi mbango afana na chaise fauteuil comme d'habitude aza kotanga mukana muke baye pe loko ezaki na kata kesi wana te ntango baye mutashili afukami bakema mfuka mati esika ye azalaki bapesi ntango amoni yango kaka telemi atie maboko likolo na sosinyaka abondeli tata nzambe merci bamindele bakanisaki ngai na kolonga te nalobaki na bango bokokoka mbokasi ya tata nzambe te bino boza bato ntango asambeli après akepa mindele wana asenga bango camion po bakende kopanza sango wana mindele asengi bango bateau habité bateau oyo okende le deux fois de la 3 jours abi ngana ke de la 3 jours te alimi na bango bon sikoyo boza kokende mokili mobimba kopanza sango ale bokende bamonika kokontire bato badie mapapa ebie bango bapumbwe bakomi lokwa baangelo bakei mutu na mboka na ye bamosusu bakomi na nkamba de 12 wana donc 12 tribus quoi donc yo lebila bongo 12 tribus oyo batindaki bakene tala likambo mosusu esalami na lowa ntango bango bakei batata mpe bayebaki te bana so bakei wapi mais bazaki rassuré parce que papa simo mongo alandaki azaki na bango bazaki rassuré mais sikoyo epai ya bango bakei makambo nini ekoleka kuna batiki mwana ya mamikala mama na bosini komba mama Rachel apesi kombo ntendembo alibi yo okokende na ngai te okende na biso te yo kotikala mfumu ndaza koloba na yebo makambo nyonso ekoleka na nzela pa tokokende ti bisika nyonso okende yo bando koyebisa bango obando komona nyonso oya awa pe tango na koya okoloba nanga donc mama Rachel maleka azalaka na caméra moko extraordinaire parce qu'elle voyait tout pas une sur bateau na kendaka amonaka mako et pas bazo kende azako mona bango azako lobana batata ke lero bakomi boy bale boy basali boy siko bakomi na sika boy lelo siko bazako sokola siko badi eloko bapese pas simo ngimbango donc siko tango bakei bake alors voyage bakendaka eza voyage moko extraordinaire parce que d'après ma tondo basala même une minute était peut-être une seconde te na bato pe belé ndenge ba lobaka nanga parce que na tuna quand même bato belé pona ko sala ngo soki na linga ko éviter ba contradiction ce qui zangi pété parce que ba âge na bango pe poussani donc na muto azala ba souvenir oyaye mais dans l'ensemble recoupement ba histoire ngela moko eza pratiquement concordante donc ma tondo alobaki tangu to kindeki na tango ko zonga ayebi te soki une minute kokaka mais tant que vous bango nyonso bazongi esika moko na rive droite il y a non oui na rive droite il y a lowa donc à l'est il y a lowa nord-est bakutani wana siko baone kosola mais siko to ina ngamba mai to kozonga ndenge nini makambo nini yo moni ngana zaki na nkamba ngana zaki na kasai ngana zaki na poto ngana zaki na Australie ngana zaki donc balobi mais bayoka va moko ya lokola siko bino bozongi bino basoda nanga lokola bozongi na ngambo kuna ilisiko fo bozonga mais bokozonga na mai bokonyata mai bamitale nano batali mai munene boto komata ndengene na ba courant ya boye toko mbima ndengene bamonika mbala moko mai kaoki bakote na mai bakoma traverser balingo yema ya kudilo kwa Yesu mvolozi du monde zema on a bien sûr le son mais en tout cas ya kudilo mais papa différence c'est na bana Israël na makampa simo kimbang na comparer nani wana tenga non parce que ndenge nini bango pe 12 bakendeki pa simo kimbang atindi bango na bamboka bakenkamba bakepoto banini bazongi baye ko traverser mai ya kudilo bazoma pe ya kudilo na sali comparaison wana tenga za koloba makambo oyo bayebisa kingana bango bato bazaki bavivaki makambo soki balobelanga lokola bana Israël na lokola bana Israël
mais ngana levi makambo papa Simon Mbango. Mais sikoyo okopesa na ebité sikoyo makambo ngana wuti kolobake yo za lokola neti lik oya biso pamba te yo pe ozokende ko otunaki na ba mama matondo batoyo bazalaki kuna na lowa na bakombo wana bo siko différence eli nini na Luc oyo abanaki ko tuna mama Maria makambo nkolo Yesu akomeli biso na mikanda e na lelo oyo yo sa okomeli so pe mikanda ya makambo yo tuni est-ce que différence ezali ou pas? Papa Lambert, en tout cas, et que vous allez vraiment prétentieux et présomptueux et pas une ngai na ndengi na fandi na yoboye. Na lobake ngai na kokeni na Luc. Takuto apôtre moko parce que bango ba mona nkolo Yesu nga na mona nkolo Yesu te. Yo moni papa Simon Kimbangu. Oui, na moni papa Simon Kimbangu mais na moni papa Simon na moni ba papa Fumalongo bango misato na moni papa Simon Kimbangu kyangani mais na tuna yete makambo neza kindenge ni nanto solola te. Mais nkolo Yesu ba tuna ki Luc atuna kana nkolo Yesu te akeneki ko tuna ngope na bato ya bonaki ko mona papa mama tondo ya tango wana papa mama Marie na tango wana yopo yoko tuna parce que différence elle était papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu pamba te oyo salamaki na papa Simon Kimbangu yango salama na nkolo Yesu 12 tribu bakati na kata mai te tozonga na pesa mai bakati sina kata mai. Oui. Lui qui a zalaki apôtre Jésus mais ngana zana apôtre enfin naza mundi mais papa Simon Kimbangu toke lo bakay to alors papa Simon Kimbangu azala ba apôtre belé biso nyoso to ba apôtre na ye. Mais Luc azalaki apôtre te azalaki pe juif te mais azalaka muto ya bana ko tuna kaka mituna pona biso no stozali mais yo po zali ko okendeki kuna o sali ba recherche o tuni bato ya kala bazaki kuna yango yo ko communication na mokanda. Donc pour la biso différence ezalité. Bon, tokende sikoyo mais wana tikela ngo biso to suki wana bande ko balandi tozali komona vraiment que makambo yo salamaki na Luc na nkolo Yesu Mesia yango ko salama na pas Simon Kimbangu oyo pas Simon Kimbangu okomeli biso bato ko ba papa Mfinangani papa Nzungu ba papa Duma bango ba komaka na leur wana tokelo ba bango bazalo ko ba Luc parce qu'ils ont vécu makambo papa Simon Kimbangu sala surtout papa Mfinangani na papa Nzungu. Basala makambo papa bamona makambo nyoso papa Simon na tango bakendeki na zamba na mazansanda tina bazamba na biloko bazali kolia ya mystique na kokenda bongo ya mystique mais nga to sali voyage na papa Fumalongo tango nazaki mwana mke en tant que scout pa rouge nene kamini ko kufana nzela to tindika ouais kuna pe yaki yango emonani évangile selon Simon Tiangani bon tozonga na masolo na biso papa Simon je revendiquerai jamais ça ezali prétention moko ya munene o ekoki na nga muta masumu boyete no pas likambo te tozongi kasi na place na biso tomoni mikanda o yango komi bodzwa nani ya papa Lambert c'est vrai c'est flatteur de sa part mais je n'accepterai jamais eleki munene na éviter kati na biso nyoso na moto yo ndimango kozala te même papa Diangue n'avait tant batuna ki yeke yo papa Simon Kimbangu azalaki na komikitisa abombamaki botoleka ye mwana papa Simon Kimbangu na mama Marie Mwilo mais yo pe mama Matondo yo monaki okeko tuna ye makambo yo papa Simon Kimbangu omonaki o alingo mona mama Matondo azana kisasa azana no vivant azana vivant bato sali ba recherche nzambe ngana mona pardon na mona mama Matondo na 1962 les rois Nazagana a 13-14 ans, à peu près, peut-être moins, mais en tout cas, na tamba wutilo wana moni bango, il y a comme déjà avant, mais tant ba moutani so ba yena le pori, tant da wanza mais le pori de 7 mars 1960 pardon, na mona bango les rois. Bon, comme aza mukolo, aza ndeko, to baneko solo na pesaye promesse que tinga na kokola. Nako koma mukanda na makambo ya lowa yango yo tozongi siko place tozongi papa zongi sabsu sikoyo 12 apôtres 12 bato papa Simon Kimbangu bakene bakati na ma to tika deba wana parce que ko kubena maso sika to wala ko bosa makambo te yedi sikoyo baleki tango bazoleka bazoko yemba balekana kindeni mai kauki bazoko tambola likola mai bato bazoko ganga bano bakufa bano banani bauti wapi banani ngo baza bandoki nini bazala bakisi nini ndenge bakeli kotambola na mai badindite tout ça wana pas Simon Kimbangu totala bango na ngambo abongisi na bonzambe na ye fandi nane pa yako tangina mukana ne pa sika batikaki alors kazaki na bango kuna na minute wana siko ba bengi bango alibiboya abi na maye vague ya maye zaki bele puisque shite zona toyoki makele la maye sidi toyoki mungongo za kubenga botambola na mayi boya ipa ngana zade
allez va traverser tant ba yesu ba commune arrive lokola awa ndenge rive za bo pratiquement wa telemi abi bana boya c'est quoi baluki alobela mindele abi bo moni bokasi obino bo komisi na kezali ya pamba siko bana nanga ba kemo kili mobimba ba yeko zonga ba na avion te ba na bateau te ba na camion te ba na vélo te mais molimo ça ya tata simo ya papa ya tata nzambe ememi bango yo siko ba leki mai ba yeti e pananga alors mokasi na bino sila abanda lelo mboka na biso et de indépendance boko bima na mboka oyo a répéter bango ngo lisusu ke mboko bima na mboka oyo ndenge boko bimila boko yebate et puis Afrique et kozala so dominité. Donc voilà n'est pas donc ce que tonto lobake à indépendance nabiso donc papa Simo Kimbangu ami lobela kango déjà liboso et puis ce qui te komi loba donc bateau yo bankole banankole bakoro azali ba héros donc ali patrimoine ya mboka nabiso okobenga bango ba héros bakoki ko décréter bango ba héros bien ndenge ni pamba te ce qui totali pamba indépendance tango ba kei ko tambola les 12 wana bakiko tambola mokili mobimba tango bazongaki papa Simo Kimbangu bake bon sikoyo indépendance tokozwa yango bokozonga place bo utaki donc to bake indépendance et utaki kuna alors c'est bon alors pratiquement bato baza na chance tangi mukana ya liboso na ba écrit mususu ngana komaka phrase ngana komaka zanga te. L'histoire du Congo ne peut jamais ou ne pourra jamais s'écrire sans Papa Simo Kimbangu, sans l'œuvre de Papa Simo Kimbangu. Parce que Bate to ignoraka na moya le combat politique comment ba biloko belé comment banda kala to bossa na ke et siga nyonso mboka ezali tata nzambe atiaka mutu moko pona ko mema bato wana na kimulimo d'abord. Donc il y a d'abord une libération spirituelle, bongo simenango libération matérielle yé. Ban Israël tango ba bimaki na revenir sur na ban Israël ayo na Égypte. Tata nzambe atindaka le bosso Moïse. Moïse le ah mais ngana ko kokate. Parce que d'abord na lobaka bien te et puis nazana makasha ko bonana pharaon te. Abi yo yebi ndako wana puisque bota makuna kende. Papa Simo Kimbangu boka mewa pe pas ba protestant. Na vula et pas ba Jennings. Tango atindi alobi ah ngai na kokate nazana mayela mingi te. Mais ba lobi na ye bateau yo basala musala wana bazana besoin de kozana diplôme te parce que tata nzambe apesa mayele na bokasi na mutu oya sa pona yo so pona ma déjà banda kala ndenge to yokana donc yum to okende donc voilà indépendance alobaka ngo mokolo wana te puisque bakoko na bayebaka ngo ke to yaki awa pona kimpwanza alors to bengaka na ba belge bakomaka mikanda balobi kasavubu na Kimbangu asengaka dipanda pas si moi asengaka dipanda te ce qu'on traduire en français dipanda c'est dire c'est la dépendance ya on a bangi na Congo dipanda mais na Congo indépendance ezali kimpwanza ou bien lukulu wana nezali libération ezali rachat donc il faut de la libérer il faut de la indépendance mais libération indépendance du bosso il faut indépendance il y a esprit indépendance à molimo spirituel je veux dire pourquoi parce que portugais tant bayaka na royaume Congo tant bayeba tali non bato basambelaka mingi so to lubi keto yaka biso na biso bongo to bimla ngo ba guerre wana ba kozala madame te mais à poto zo bango il faut nanto coloniser bango mentalement bayena basango siko bayeko baptiser roi nzinganku ta on va baptiser ye ali bato nyonso bakomi baptiser batiki bonzamba bokoko et c'est quand on perdre l'indépendance spirituelle à partir du moment où on a 1892, on a battu en Zingankou, que j'exagère, mais je n'exagère rien du tout, puisque c'est la vraie histoire, indépendance, pardon, esclavagisme mental et bandelawana. Tant que yebisu nzambete, po na lero na bazoganga Kimbangu fulamona, Kimbangu nzako to fuluza, Kimbangu lero na papa Kimbangu azalaka nante, yangwana lobaki papa Kimbangu azana homonyme te azate so muda lobi na enfin na ibite na bato nga na tuna na zunga wana a partir na ngombe ba kengo ba mboka za pene wana na tuna mais santo de papa Kimbangu nani c'est-à-dire homo ya papa Simo Kimbangu nani est-ce que ba tombole koko moko ba tombole tata ou bien côté maman ou bien côté tata ba papa Simo Kimbangu azana santo te azana homonyme te Moudo a porté le bosso kombona ba pesa yango azate parce que misale là déjà. Ce qui en Égypte à l'époque il y a dieu Ra ba ye bakaye.
tant que bimina royaume puisque c'est le même peuple bimina Égypte keti bamboka nyonso baïba kimbango donc kimbango akoko botama te soka botama ki parce que il faut à vivre matériellement na biso to yebaye to yoka samonaye bakoko baliana ye baloba na ye ainsi de suite donc Papa Simon Kimbango a mis l'obélaga déjà avant que Mboka na biso na 1921 déjà à Lobaki Mboka na biso bamindele bako kende toko doa indépendance mais liboso tomi kula nano na kimulimo bongo sima tomi kula na politique na indépendance parce que na madansa na lobinin abi makambo boye kozala ba jeune ba kende poto ba mususu ba kokufila kuna parce que ba kolenda ba koma bankuta ya mindele tozo mona ndenge tozo kufa na poto bazo kende kuna biso ba mususu bazo kuna bango awa batata ba yebite ba parents ba yebite alors à lobinin abi tango na tango ekokoka mokonzi liboso kozala boye ya mibale kozala boye ya misato kozala boye ya mine kozala boye oyo akoya akozala na trois pouvoirs mais ngai moko na koya nkola pouvoir na koya mpona tambosa mokili na nga donc trois pouvoirs pouvoir politique pouvoir scientifique na pouvoir spirituel mais d'abord spirituel politique et ensuite économique na scientifique puisque soko tali na moya lelo bana oyo ya congolais baza ko inventer biloko toyebi te bato ebele ntango tala site boye oyoka boye mutu boko asalaki avion moko ekweyaka te avion moko etamboka na gauche ekendeke na droite ekendeke liboso ezongaka nsima soki ekweyi na mai ekodinda te totali mamakete lobi mwana ngo alobi abe ngai mutu apesaki nga mayele oyo nabuni ntango nakoki te nalobi ngai nazali mwana ya tata nzambe mpona nini eloko oyo ngai nakanisaki yango ekoka kosalama te papa simbango abimili abi sa formule yango oyo sala boye ka formule yango kopesa pa mindele te. Donc, c'est que Papa Simon a libéré spirituellement. Bon, si maintenant, mais tant que tu as un niveau, on a un peu difficile. Merci à Solo Bandeko balandir la télévision Kimbangiste ba oyo bayaki sima pona na katina émission na biso. Tozali obele na katina émission maso tozali kolobela likamona loa. Apparition Papa Simon Kimbangu na loa du 29 juillet au 5 août 1952. Papa Simon Okolimbisanga papa tena beng papa pasteur. Na lingina ye basikoyo ba condition de vie na ya ba nkole oyo bazalaki na loa ezalaki ndenge nini. Papa Lambert na baninga nakanisi bateau ba vivre à une époque où on a tout au long il y a duré il y a relégation na bisika nyonso bango bazala c'est pourquoi je rends hommage na bateau nyonso wana bazala na ikafela ezala na lomela ezala na ituri ezala na bwende ezala na buta ezala na gemena ezala na lukando bisika nyonso bango bazala. En tout cas, bah mériter bah honneur, na reconnaissance na biso parce que bah ça une situation difficile. Alors, voler la réponse on est à quand même parce que quand même il faut qu'il y ait bah comment en 1922, en 1960, bah traverser bah étape très très difficile surtout dans les premières années. Alors, bateau tozalaga na Lopori le 7 mars 1960, bah se rappeler discours ya mama Mikala tango asalaki compte rendu ya kokende na bango na kozonga na bango na vie na bango tango toyokaka makambo na mai miso pratiquement biso nyonso tozalaka na Lopori na lero na ba âge tozalaka nango tomonaki on dirait passionné tozalaki kovivre mai ya miso ebimaka biso tolelaka mais d'une part tolelaka na pasi wana mais d'autre part na esengo malgré bakoko ebele bakufila kuna mais esengo mpe na oyo bazongo baya kotoya komonake bato toyei koyemba na nzembo bateau ba yiko lobenaso sango d'abord sango yaki difficile pour yokango il faut na bateau yo bazana na kamwa koyoka eseka bambuta bafande oke kotamba litoi tango yoka makambo zo koloba ebeka bateau ngane tango to moni mamikala to mamikala yona mama lo wakina biso mamikala boy to mamikala asalaki description ya vie ndenge bakomela yikona alors to zonga sikona loa na ndenge ba yebisilaki biso yango ndenge ba lobila biso le sanso wana. Na 1922 tango bakomi ndamu so batikane na Ubundu Papa Simon Kimbangu alekani ye moko na Lubumbashi donc ba mona ika kesile fumu ba okuta na sauté d'où la réponse à la première question on a pensé qu'il n'y sauté alors tango bakomi na ba bimisi bango wana
bandako batiaki baite ezalaki noko basalaki mbango pale ebele ya bato bazalaki à peu près 500 place ekokaki te mibali bayabi comme place eza mingi te bana basi balala na ndako bamibali balala libanda. Donc pendant pratiquement 2-3 ans basengi batongo bandako baboyi bato bakokengela bango baboyi parce que l'état belge apesaki autorisation wana te ti ba 1925 1927 bapesa 27 oui bapesa autorisation comme bamonaki ke baza kokufa kaka te volet ya koloba place ndenge bakepwana nini bandi kotia bango place wana eza tellement molai oyo tokozwa temps ya mingi mais yeba ke lo wana place bango batiaki bango ezaki place moko ya banyama ebele oyo babengaka bafauve baorangoutan bachimpanzé oyo babengaka bachimpanzé de montagne balion banyama ebele na banyoka na mai bangando. Donc espoir ezaki na mondeli ke soki batie wana bakokumela te banyama bakolia bango mais malheureusement bafandi baza kokufa kaka te balobi bon na 27 bamoni ke comme boza kokufa te topesi bino liberté tolérance mais bokobima awa te bakokolela bino awa tokosala tokobengisa basi na bino bakoya na oyo batika bana babala oyo na bana baya oyo babala te mwasi mobali aluka mwasi na mobali na kati na bino obie bozwi mwasi obie mobali na bato oyo baza nzinga bamboka awo. Alors, donc, pendant tout ce temps-là, Kolia na bango loko ba prisonnier, il faut pas y avoir la bilo Kolia, mais bilo ka prison ezaka malamu te, surtout ezaka na guya ba ya ndenge ba dingila kengote. Ti tango moko bango moko bando sala bilanga le wana ntse ba Kolia, mais ko lui doit eloko lo wana pas ou bien ba sukali ou bien il faut batona ne longa kindu tango ko ya simanango ba somi biloko, mais biloko ngo pona ko teka pe bango nyoso ba sala manyoka. Masango, balos, ba ko teka pa nani. Bato ba zo ngo kota kindu ba Lubumbashi na ba train bakiti kindu ba yene bango bazo ko soma biloko wana. Donc voilà passe bazaki nango ya kolia. Par ailleurs punition moko ba pesaka bango ya ko kataka ba nzete. Alors nzete ya minene ya ba forêt na forêt vierge. No muto moko fa kata un certain diamètre na longueur nzete à peu près 3 4 5 6 mètres a memango ye moko. Siko ko za longa zamba kuna minane ngweza lakini na banyama wana po ba yana ngoti na mboka. Nzete ya mai oh ya 5 mètres déjà 1 mètre mais déjà pas au même à kilo surtout 2 3 4 5 mètres mais maman attend le bina na bi ko kamwa tango bako sambela be mfumo to tala mpasi nza kuto sadisa wiza beto mpasi tona o mwana mutu agunza mi atomuli nzete ona tyango na lipeka tambo sa tyango na mutu ale hop tina mboka mindele baza ko kamwa tango bakoma na mboka pe nzete wana basala ngo velo kote ko pola ka wana batia koni badla mata biloko balingite to sala ta mabaya to sala ndako balingite donc banzete za ko pola pamba. Alors mutu quand ça sens ya ko pola banzete wana pe yango moko pona nini sange basale loko. Donc voilà comme en quelque partie pas ces agues belle méthode zona wana. Merci. Bobangana binote ngai na jali. Bobangana binote ngai na jali no bana. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Ebana. Bobangana binote ngai na jali. Ngai na bena bino na jali. Bobangana binote ngai na jali. Bobangana jali. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Ebana. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Ebana. Bobangana binote ngai na jali. Ngai na bena bino na jali. Bobangana binote ngai na jali. Bobangana jali. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Ebana. Oyo akota edike epai na ngai akoyo kisama. Bobangana binote ngai na jali. Ebana. Bobangana binote ngai na jali. Ngai na bena bino na jali. Bobangana binote ngai na jali. Oyo akota edike
nakotya elikya epai na ngai akoyokisa masoni te kobanga na bino te ngai na jali ata bakokundisa bino ata bakundimisa bino bana kobanda babengana bino taikimbangu na jali ata bakokundisa bino ata bakundimisa bino bana kobanda babengana bino taikimbangu na jali ata bakokundisa bino ata bakundimisa bino bana kobanda babengana bino taikimbangu na jali ata bakokundisa bino ata bakundimisa bino bana kobanda babengana bino taikimbangu na jali bojalili botana ngai bano nakikakana bino pate totongali ngomba ya simota poika bananaka bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga poika bananaka bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga bojalili botana ngai bano nakikakana bino pate totongali ngomba ya simota poika bananaka bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga poika bananaka bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga Najali Nzambe natonda na nguya nyonso 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 Obangana binote Naikimbangu na kotika binote Obangana binote Naikimbangu na kobundela bino Bana Obangana binote Naikimbangu na kotika binote Obangana binote Naikimbangu na kobundela bino Bana Mitunganya soya mokili banananga Obangana binote Ngai na kotika binote Banananga ngai na kobundela bino Banananga Mitunganya soya mokili banananga Obangana binote Ngai na kotika binote Banananga ngai na kobundela bino bojalili botana ngai bano nakikakana bino pete totongali ngomba ya simota poika banananga bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga poika banananga bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga bojalili botana ngai bana nakikakana bino pete totongali ngomba ya simota poika banananga bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga poika banananga bakosabana mayaninata atakotakobikumba ngai na bino tokolonga Najali Nzambe natonda na nguya nyonso Najali Nzambe natonda na nguya nyonso Najali Nzambe natonda na nguya nyonso Najali
Zambe na tunda na nguya nyoso Obangala bilote Naiki bambu na kotika bilote 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 Mukiri banana, obangala bilote, ina kutika kaiki bambu na kutika eba, nazalenga ina kutika kaiki bambu na kutika eba, inubanya saya mukiri banana, obangala bilote, ina kutika kaiki bambu na kutika eba, nazalenga ina kutika kaiki bambu na kutika eba. Mozalili botelanga ibanana ya elaka nakitaka na bino pete totonga lingomba ya simonga mokili boyika biko banana kabakosa bizote atakona tobakumbanga ina bino tokolonga boyika biko banana kabakosa bizote atakona tobakumbanga ina bino tokolonga. Si ya solo papa Simon to commento ke nasuka émission na biso mais likanisini nezaki po to ko la livre oyo okomi l'apparition de papa Simon Kimbangu à Loa. Moni batu mususu bazana inspiration ya kozoba nzembo. Batu mususu bazana inspiration ya koteya. Batu mususu bazana ba inspiration belé. Parce que moi lobby et la papa mfuma ndongo alobaki na biso je crois tozalaka na Kimpese et langa tata eza munene basali baleki muke donc mutu na mutu azana dona ye to yo la biso nzo ba pasteur te so nzo ba pasteur na yote ya muninga biso nyo so yo za ba yembi te nana ko yo kanzema biso nyo so ba cameraman te nana ko filmer mutu nyo so yo za la pe intervieweur journaliste le royaume interviewer ka biso so ite mutu interview muninga zate au moins to s'interviewer biso na biso donc mutu na ngai idée yela ingane pa tangu na yoga ki makambo na bomwana surtout tangu mamikala lobaki na bambuta tangu ba lobaki na lopori ya wana lobaki na mamatondo ngai tangu na kokola na kokoma mukana na yo bambula eleka banda 60 na 2011 mais la 2011 na luki tangu papa maweta yo kokufa bokilo nanga mama benginga o tozana mwasi nanga benga tozana tata mwasi abi tata mwasi na o mutakireke mama tata mwasi Christine tata mwasi Christine nani o matondo azaka tata mwasi na bino ndengene babani we expliquer ngabe bon loba na ye enazana makambo ngana loba na 1963 toko sala ngo sikoyo tangu nango ekoki pona ngai tangu ekoki naza pre na sala ngo sikoyo bake ko yebisa akamwe bi mwana yo abunga kana wana kenda wapi ba yebisa ke nazaka mwana nazaka mobali ya mwana papa mawete azana ka bukina na ya solo donc yo obala leki amuta lontadi la bière abi meye makambo na ngana busa na kala tela ndingi mzoto ekomi na koli bana le rwana zala mwana muketi sigoyo abi arbibo ko sala ngo yango na tindaki bato bakende ba interview na poser ba question ba sainga na composer ba question inspiration ne banaka depuis longtemps parce que na mona ke histoire ona il faut comment bato yebana parce que nani tozana ngo problème ko tozana ngo na église ba mbuta ebele o ba yebaka makambo bakei batika eloko te bango bakomate biso beto komate bato pe bazaki lero na bango komate bakomate génération na ba mbuta matondo pratiquement bazako sila batika les 4 sur 5 na 8 sur 12 pratiquement ba on est okende et na yoki que 2 4 na bango baza vraiment sérieusement malade donc to yebite donc na drogi déjà précaution na mi de la déjà banane nanga ya mususu ezali ya version moko mais version ya maman mususu ezali nazala ngona DVD na ko sala ngo donc voilà ndenge nazaki inspiré mais na mona que histoire wana il faut to komango ba génération ezako ya bana ya biso surtout bana biso na poto ba yeba histoire ngo ndenge ezali parce que ça histoire vraie ce qui to kufi o ba koko na so ba kufi ba lobi ngote et style kelibela comme makambe bele keneka libela donc voilà pourquoi
Merci ya solo bandeko to komi na suka émission na biso pambata ya litango ya lobe tango to lingi to yeba pona kozwa livre oyo komi l'apparition de Papa Simon Kimbangu à l'OA du 29 juillet au 5 août 52 pona kozwa yango bato ba kosala ndenge nini po ete ba kozwa livre oyo. Alors pour le moment eza série moko très limité na linga ki liboso na sala ko na bandaki yango nana liboso na tindilaka papa parce que je ne pouvais pas na bimsango sange na doit aval na ye nkola lingomba makamu histoire eza ya ye ya ngai te biso toza bato toza basade na ilanga na ye donc na linga ki laboro a zwa yango atala na yeba ndenge ya kosala donc comme mikolo yo na dui fever en tout cas ndambo eza sikoyo o alingi soit akutana na bana o baki okuta na bana yanga parfait na Tony baza ba musicien na Saint-Denis bakendeke pe Saint-Ouen donc na faki Europe ou faki France baki kotuna bango ou alors o azana numéro nanga abengi aibinde ko zongo mais je dis bien encore que ça très limité parce que il n'était pas question na bimsa livre ngona bana ko tekango sans que mon konzali ngomba ni nkola likambo ayeba sinon il y a comme tricherie et il y a la propreté et il y a la respectuosité. Donc tant on a bimsa ba livre nanga d'abord na pesa ka libuso pa ba papa si manangone o ya soki bango ba dui nga siko na sali ndenge na ko iko sala. Donc o alingango tango soka moni mwana atuna ye ou bien abenginga soki na soka to ko pesa numéro de téléphone. Alors babenga na 01 39 90 08 75 01 39 98 38 0 alors là je confonds alors on appelle ce portable je confonds babengana 06 98 38 69 68 voilà des portables on a c'est plus rapide parce que souvent quand on a un hôpital on a au moins pourquoi donc on a babengana 06 98 38 69 68 wana motonde a dit on a pris assez parce que bon l'imprimeur coûte cher mais nga na makambo eza yanga ite soki na teki moto akolinga kosomba na 15 €. So na longoli mbongo imprimerie nyonso etikali na tina lingomba parce que eza makambo lingomba eza patrimoine na ngai te eza héritage na ngai te eza héritage lingomba donc je procède comme ça ndenge na tekaka ba nani ya liboso na ko sala bongo mbongo et okende pas lingomba koyeba musale na kosala lango. Et ça c'est clair, il n'y a pas d'entourloupe, c'est comme ça que je fonctionne. Merci. Merci papa. Tam Suzana likambo ya suko kokolo bana biso pamba te to komi na suka émission na biso na moto na msuna ko papa Lambert na tuniote oyo monike na likambo na lo kokolo bana biso nde ou bien conseil ko pesa biso nde to tikeli yo maloba. Na kanisi na kamwa temps o so biso do dui au moni déjà que na ba question mi balé misa to pesa maloba milayi na ba question milayi. Donc, le livre, il y a 200, 250, 260 pages. Donc, Mouto a une histoire. O a une histoire à l'eau. À l'ouki Mukanda. Sorité, n'a évité. Parce que, les alliés, histoire, o les alliés que, et l'obamaka mouke, batu éviter. O, personne Mouto na lingo tona, je suis prêt, na raconter, o, na eu pesa adresse à bateau, tona, na sasa bazali, o, gano tona, sasa bateau, ba viva histoire, na bazali. Bazana no vivant avec une kotona pour na précision peut-être que ngai na ba commentaire yanga na ti commentaire yanga en tant que mutu mais na linga likambo eza la clair o ya Papa Simon Kimbangu eza la précis de telle manière que écart eza la c'est vrai ba insuffisance ezangite même na mikana tant to komaka ba insuffisance ezanga te ba faute ezanga ka tamsu manquement moko boye erreur moko boye la seule chose c'est que fond ya histoire ezala ya solo ezala makambo ya ko bakisate ezala makambo oya bisote po oya biso mingi to koma ko tia ebele oyo ezali kezana mulongo ya makilikaba pasi même sinon histoire eza munene to lobi nyoso te to lobi même pas un tiers ya livre même pas un cinquième mais tant exactement to yeba na ndenge mususu o bakosoma bakotanga o bakosomba te baninga bakoraconter bango o balingi kosala concordance ya histoire bakotona bato. Donc voilà, merci à Mingi. Au premier abord, on a remercié
Papa Mokonzi Lingomba, Papa Simogimbangu. Merci na occasion Pesakinga pour na sala musala na yo. Et doit qui taille mingi parce que na bana yo comme on a 2011. Mais na ba facteur mososo ezali dû à makambebele ya biso. To ko ko bimsanga ndenge to bimsela to ndenge to kanda ko te bima avant. Soki ba faute ezali papa to sengi pardon. To zali bato biso to donc to za bato mosumu na mokila mosumu. Malamu pesa biso mayele na sagesse oyo to ko memeka mona yo. Bande ko nyoso balandi biso lingomba na lingomba te to lobby Simogimbangu naki mutu azalaki congolais. Mais na molimo aza molimo c'est-à-dire ya mutu nyoso. Oyo ko boya oboyi kasi tango bino bofinga ka Simogimbangu ata moma moko ya moke botiaka ina kata motema na bino parce que akobimela bino ndenge pas akobimela na bato belo baza bakimbangi c'était azako confirmer kamone belé pour to penser sango na ye parce que aya pona biso pona ko libérer Congo pona ko libérer Afrique pona ko libérer mutu mundo pona ko libérer mokili mobimba et on a 5 millions merci à mingi na attention bo pesi biso papa Lambert na ratelki mobimba et pas bino bazali na Belgique et ba antenne nyoso sika bino bazali merci à mingi na pesi bino mbote mingi encore une fois merci. Merci ya solo bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso na pesi bino merci na ndenge na opportunité bo pesi pai na biso bokotisi ngai na ndeko na papa Kulutu papa Ntiangani na banda kuna bino pona kolanda émission na bino émission masolo tolobeli likamuna loa moyen to baksa ezali sute pamba tesi boyoki ye oya yoki oya monike na likambo nyonso oyo biso to bimisi entre ngai na Kulutu et betisio libaku to sengo belnenge to koloba kandenga uti koloba bolimbisi kasi na kosenga na bino balandi o bo uti kolanda biso na mokola lelo na ba oyo bozali kolinga émission masolo pe bozali kosalisa bozali kolinga posa na bino yali kosalisa mais bozana be hésitation momoke to sengi na bino boya pamba te ezali pasi pona kosala musala oyo mais tozali na bataluzolo la mbote bozali te ndenge to komona ka mfumu wetu nkodi ya ndenge akolinga makambo oyo ya masolo mfumu wetu tozali ya solo topesa ko merci na ba conseil na makanisi na makambo na yo nyonso salaka mama Brigitte Kimfuta pe topesa ka merci mingi mama Sofia mama Wivine Matu bino bozali ko sala po ete émission masolo ekende vraiment liboso topesi na bino merci. Et surtout maman Siasia P José Siasia na jeteki Saint-Ouen to pesi bino ba merci mingi na ndenge oyo bozali ko sala vraiment papa Simogimbangu kiangani abakisela bino oyo ezali kozanga Mbuta Ntiangani to pesi yo merci na ndenge opesi biso vraiment chance oyo ya kosolola masolo oyo na mokola lelo to pesi encore une fois merci na komi kitisa oyo komi kitisa ke pai na biso soki to bengisi autant que baleki na kati na ratelki Europe na émission masolo okondima kango to pe encore une fois to pesi yo merci papa Simogimbangu kiangani ye mokatia loboko apambola yo apeso to makasi po ete ozala na biso mikolo ebele lisusu ndenge bakolobaka wa nunuva po ete tozala na yo masolo esilite mbala ya sima susu tozala makambo ebele ya kosolola papa Simogimbangu akopesa susu yo ndenge ba révélation ozali kozwa ozongela biso susu poto solo masolo papa Simogimbangu pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi papa Patrick Mongo oya simbi na kamera pe bandeko nyonso na kati na émission masolo ko bandana Elizola Ndonga mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda papa JP Biboko et puis tokozang cette maman Lydia oya simbeli biso Facebook pe na régie finale ezali na Dipro Malala pona lelo botika la malamu nde tokutani nambala ya sima merci au revoir merci Mbuta. Merci ami. Merci. Ah, mais livre du temps.